ya Mbonda École, magazine d'actualité, c'est la compétition de information aussi et à temps réel parce que les alliés Moussala Obo Pesabiso O Lingake, toi-même la information qui te compte d'abord Mbote, na Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, na bande de Congo central, na bande diaspora partout au besoin de la confiance de la fidélité, Obo Pesabiso, surtout Mingi Mingi, na information Obo Pesabino. Tu fais l'édition de mon collègue pour la compétition et la magistrature suprême et l'élection le 20 décembre 2023. Et ça compte ça boulouiller que entre Kaya Félix Tshisekedi Tshilombo et Kaya Moïse Katumbi Tshapotro dans nos éléments oyo. Mon Congo, bon di belangaike. Makambo ya ba élection, surtout présidentielle et comme Koyangwa Kungwaku, au Pesimbo Mbo Aboyi et surtout que depuis la campagne et bandi, Tokomi Sikoyo, comme on a, Nani Azamakasi, il a mobilisé carton plein la population. Tout le monde a qui n'est numéro 20, Manamboka Félix Tshisekedi, a bêta qui plein la scène des morsures, mais bon di melangaike, Martin Fayouloupé, a bêta qui plein Koune la bande de ville. Et Bongo Moïse Katumbi Tshapwe, bon di melangaike, yepe a sali plein moko akake, kaka Koune la Kisangali surtout la cadre, ya kosa le lancement officiel de la campagne nae. Awa et comme déjà kola kisake, match ezama bema kasi, po oyo batu bazali kobanga et comme déjà komonana kaka la 5 jours ya ba campagne Moïse Katumbi Tshapwe oyo aza soutenu na mataponyo Franck Diongo Sel Kikumi bondi melangaike a commis déjà kobangisa awa eza kosenga na ba état major ya union sacrée baba déjà commis tout na ba question pe baluka ba stratégie misusu soki ba milengela ki kitoko te po soki kaka ba plan o Moïse Katumbi azali kosala soki atabona ngo RDC bobimba bondi melangaike e kozala danger pe risque makasi po Félix Tshisekedi aza deuxième mandat ya koyeba ezake Moïse Katumbi Tshapwe a déterminé ya ko gagner ba élection le 20 décembre 2023 kutu atie ba moyen ebele en jeu po asala masolo na avec impact na idéologie na ba information oyo tozi bondi melangaike atie 9 avions 4 hélicoptères na ba bateau 5 côté ebele ba jeep kaka po ba campagne ele kabalamu et surtout que aza ba kongole ba yebike azaka na mbongo ebele biloko ya boye bondi melangaike régime en place a conquis jamais qu'on dit ma de fête à boye poulailler. Nenti kaka baboy ba avion misusu Moïse Katumbi et à la RDC. Selon moi la mboka Fasi Kalombo, oyo aza ko betsa mbondake. Baboy koko ki sa des hélicoptères na bango na avion moko ya munene mais bazana ba logistique ya makasi. Même na makolo ba kotable la po ba koma eska ba congolais bazali. Bazana ba mituka, ba moto. Donc ya kobanga ezate. Eza somo po des personnes là, Félix Tshisekedi, na Moïse Katumbi Tshapwe, baza déjà ko bouger terrain. Moïse Katumbi na meeting na yela Kisangani, bondi melangaike azako attaquer régime en place. Na ba promesse ebele le kuta pe abati simbonake. Mboka ezako zaka banzela, courant, mai, pe chômage eleki, sa côté insécurité ndekutu kolobate. Awa ezako sala boy, en tout cas, to ligno surtout elega kitoko po Congolais a pona oyoye akolinga de manière que ba irlandais et katama kambo yango biso. Betisika Kambunda. Équipe et mission d'observation électorale à l'Union européenne va coûter la kina mona boka Denis Kadima en qualité de président CENI pour la consommation du processus électoral ba bandeng ezako tambwisama en la République démocratique du Congo. Ndeko ya Congo, bondi melanga ke ya kosamba ezali susute po très ba élection et que déjà donc oyo azakolota akotika la kaka na pongi. Boyeba ke président CENI mwana mboka Denis Kadima a aussi koyamba mission d'observation électorale Union européenne oyo ezalaki conduite et pas ndeko Marlene Bourgeotte bayaki po bayeba ndenge nini ba opération ezali kosalema et pas ya président CENI po ba observateurs électoraux ba kozala partout en la RD Congo la cadre ya suivi ba élection ya le 20 décembre 2023 ya koyeba ezake bazaki ba assurance ya kitoko et pas ya numéro 1 ya CENI mwana mboka Denis Kadima oyo aza kolobake ezamba la liboso la République démocratique du Congo ba élection ezala respecter selon le calendrier électoral. Les observateurs et observatrices de longue durée dans ces régions et on espère qu'ils partiront dans les prochains jours. Donc ça, ce sera un très important élément de l'observation évidemment. On aura aussi les experts électorales et politiques et de médias qui travaillent ici sur place à Kinshasa, mais qui vont aussi voyager dans le pays, dans les régions différentes. Finalement, on aura aussi le soutien des corps diplomatiques, des ambassades européennes et d'autres personnels qui vont aussi faire partie des observations sur le jour d'élection. On compte peut-être avoir à peu près 80-100 observateurs et observatrices.
mission observation électorale bondi belanga ke basepelaki ya mingi na ndenge seni ayambaki bango avec impact appelé idéologie et surtout ba élection ekozala crédible yango biso tobetisika kambonda batela mbongo na yo solingi ozo ba reportage ya solo pesa confiance na mbonda ekolo agence parce que mingi bakosalela ba reportage okoza ba image te mais soko na mbonda ekolo agence yebaki okosepela parce que okoza ba souvenir ya propre ya ba mariage ya ba anniversaire même ya ba politique ya ba église ya ndenge na ndenge. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. La campagne électorale est bandit avec impact idéologie nous ba activité ba acteur politique le col Félix Tshisekedi Tshilombo Moïse Katumbi Chapwe Délice Sanga pe Martin Fayulu la kati ya République démocratique du Congo ndenge eza kotambwisama. Botuna bango monsieur le candidat olobi nini na likambo ya Kagame oyo azali koyiba biloko na biso azali kobomela biso soki alobi na bino teke Kagame aza moyibi Kagame aza mobomi bobwakisa ye babomi bana Kisangani oboyi makambo wana ozala ekenge turu oyo numéro combien? La remise et reprise. Todo le kana. La équipe non mingi bana Kisangani. bakosala sikoyo programme moko bakotala bato bavote te bato bavote te bango bakoye bango na machine ntango bakoye bango ale bavotele bino sikoyo batindi barekisa na machine oyoki ngai ali moko paya eza boyeti sola zongi mbala mibale azesokokana te oyoni sikoyo papa yokanisaki okozala na je nyasumu na zuyo olobeza mbala na ngai ya liboso pe ya sika na 2017 na yoki awa na kenge eza mbala na ngai mibale ya koya babota biso masasi awa awa na kenge eza mbala na ngai donc ngai na zongo yo mbala mibale donc limona deja makanisi wana ke na oyo mbala moko na ozoma mpo naza bamisusu po. La seule candidate à député provinciale numéro 144 ya commune ya Kimbaseke, Mama Calvini Onyumbe Oyo, bandeko Kimbaville babenga kai Mama Kimbaseke, atosala makaba ko kambwisa Oyo en tout cas population bazo sepelelanga avec impact d'idéologie. Tonana nous reportage Oyo salama ki epa mwana mboka, Wilfried Samba pe Yannick Kaloso.
ndeko na ngai ya Congo boyeba ke soki mbonda ekolo eza koloba verité bondimela biso mingi bokotuna ngai nini boyeba ke komine ya Kimbaseke ezali kaka la candidate ya député provincial moko kombo na ye Mama Calvini Onyumbe numéro 144 oyo bamama ya Kimbaseke mobimba bapesa ye confiance na fidélité kutu babengaka ye Mama Kimbaseke po asaka misala ya kitoko oyo esi ebanda kala ondimela ngai ke awuta kokita avec impact na idéologie na quartier Sakombi kotala bamama oyo bazalaki kozo formation ya entrepreneuriat kaka ndenge fondation le rebâtisseur azali kopesa bango de manière ke bakoma mpe autonome bayeba kozwa na ngonga oyo yo omesana kopesa bango ba 10 000 francs ba 5 000 francs lobi bakolala nzala mais Mama Calvini Onyumbe numéro 144 ye akendaka na ye mingi na baformation po aforma deja ebele kutu lelo oyo mingi bakoma bapatron tango akomaki bino moko botala ndenge bamama bayambaki kitoko avec impact na idéologie parce que objectif ezalaki ya koserasire ke baformation oyo baza kozwa eza koleka kitoko lokola bayambaki kitoko ntango akotaki aserasire réellement ke bakoti kozwa formation kitoko bino moko boyoka ndenge nini abetisaki mbonda bon bazobenganga Kimbanteke parce que nazali candidate député provincial na Kimbanteke yango wana omoni bazobenganga Mama Kimbanteke activité ya lelo ezalaki bamama bazalaki na posa na ngai parce que natindelaki bango formateur moko pour que a former bango na cours oyo tobengaka cours ya entrepreneuriat cours wana ekomi na suka nde bamama bazalaki na posa na ngai bamona ngai baremercie ngai na cours kitoko mpe malamu oyo napesi bango parce que souci na ngai ezalaki soki balandi cours wana nde ngai na ye koaccompagner bango nalingi te ke na accompagner mama lobi lelo et puis lobi akoyi voilà pourquoi natiaki cours wana soki alandi cours wana nayebi ke na koaccompagner ye akosala musala na ye malamu makambo ya bapolo ba 2000 francs ezoya me nayebi ke bana na nga Kimbanteke lolenge natamboli na bango mwa mikolo ebele bakokoyisa masu na bapiège wana te ya mbalo oyo mwana ya Kimbanteke akoteka voix te mais akopesa nde utile. La carte de rappel boyeba ke numéro 144 ya Kimbaseke Mama Calvini Onyumbe bakisela Mama Kimbaseke a promettre bango ke akozala toujours apprendre na bango na ngonga nyonso oyo bakozala besoin na pour soutenir bango lokola alembaka te boyeba ke Mama Calvini Onyumbe numéro 144 ya Kimbaseke amataki lisusu depa la quartier Sakombi kuna na ngambo ya pont na esprit ya kokommunier la population ya kuna et surtout ke azaba baza kuba kuna yeba ke eza atra candidat moko te na commune ya Kimbaseke oyo akoki kosela ye libaya kuna pe alonga parce que kuna nyonso bapesa confiance na fidélité po bayebi ke yende azali seul monde na bango oyo esengeli batinda ye na hémicycle provincial po asala bango musala ya kitoko Toro tolobaki tokoteka bavoix te mais tokopesa nde bavoix soko opesi eloko oza mpe na droit ya koréclame soko ozomona clair te eza bongo te eloko oyo bapesaka yango oza mpe na droit ya koya koréclame yango parce que opesaki yango osalaki échange na mutu te opesaki yango mutu alors soki mutu wana asali mabe oza na droit ya koya koréclame mais soki déjà otekaki yango c'est fini ezalaka boye bino moko bomoni mpe bondimi ndenge population ya Kimbaseke bango moko balobi en tout cas tout oyo confiance ezakaka epai ya bana na bango donc yo kombe en tout cas suka na okuna kochama kolokoto tela commune ya Kimbaseke po numéro 140 asi akangi masolo Mama Calvini Onyumbe bakisele Mama Kimbaseke po misala na ye esi elumi solo ya kitoko pe bango nyonso tu bayambaka ye na kelelo parce que bayebi ke aza mwana na bango oyo babota batangisi bakolisi mpe lelo oyo bandimi kokende na ye depa si na assemblée provinciale ya biso mpe monda ekolo tofuli ye mokongo koswa po misala azosala eza koya kokambwisa mokilia masolo ya voyage awa na kati ya République démocratique du Congo eza na maboko ya Quick Travel Visa po azosala misala kitoko avec beaucoup de professionnalisme so kotisi dossier na okuna en tout cas ata baloka na famille okamboka na mikolo moke ozwi visa na mpe voyage kitoko ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo
onyokwami ya tro na likambo oyo etali kovoyage na mikili ya poto. Quick Travel Visa eye mpo na kopesa solution na baproblème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi ovoyage partout na mokili mobimba, yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali kofonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te, Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babillet na prix moko ya kitoko. Le Congolais, Kinois, c'est pas Iwa Bouzouani. Pour ça, la confiance na Quick Travel Visa, partenaire sur la bio, na où est le voyage. Ba visa ya Ouezo Bima, ba visa ya Canada, ba visa ya Afrique du Sud, ba visa ya Cuba, bref, ba visa ya Mokili Mobimba, tout ça limité. Pour conseiller la bio, assistance, côté prise en charge et qualité. Pour faut un bon moqué, parce qu'on doit avantage et belé. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi, Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Ebele ya ba Kristo mingi bandimi basangana ki avec impact na idéologie kaka pona kosenga molimo mosantu azala la République démocratique du Congo, surtout mingi na ba période oyo ba processus électoral parce que na suka ba élection senga ngeza la fête. Leko ya Congo bondi melanga ke awa tozako kende na ba élection le 20 décembre 2023 et sengeli to associé zamé po même ba moment oyo ba campagne ko komatina ba élection même ba publication et le kitoko ça ba incident boye ba ke après publication ezalaka de fête dou ko sa nzambe liboso ya nyonso e ko zala malamu koleka na yango esengeli boye ba ke ba passer ya ba église du réveil au Congo basangana qui avec impact pena idéologie et surtout que Ezu responsable légal ya sika les pasteurs échibément pire tellement que bandini bazala qui a trop bondi melanga que avant prière et banda les représentants légaux abanda qui nous exhorter église ba mitikate surtout donc bazala concentrer na prière na période où ezali danger po toza ko kende na ba élection et surtout que église en RD Congo et jouaka toujours un rôle moko très important boye baké na moment ya prière oyo ezala qui dirigé na archevêque général Albert Kakeza mwana mo et le on a plus de 5000 fidèles oyo batona ki na amphithéâtre ya ACK et puis avec Pascal Mukuna asala ki louange adoration kaka pozabe akitsama wana à la République démocratique du Congo le moment oyo Kutu, chef de l'État Félix Lombo Tshisekedi, atika ki pe mboka na maboko ya Nzambe pe azali connecté na bango na losambo wana oyo mingi ezali na cadre ya action de grâce pe arébexé bango na ko encourager nyonso eleka kitoko po ba congolais basilisa ba campagne électorale malamu si na moment ya ba vote. Donc esengeli ke molimo masato akamba biso po nyonso eleka kitoko bino moko boyoka ndenge le passé ejibama pia abetsaki mbunda liboso ya caméra na biso. De la République, nous, Église du Réveil du Congo, nous soutenons le processus électoral. Bondi melanga ke nyonso esila kitoko pe protection molimo sato ekitaki de manière que cérémonie wana ezala kitoko ekamba ba congolais ba période oyo nyonso eleka kitoko biso pe mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda. Droit de l'homme azo senga pe droit ya bana ezala respecter surtout mingi na processus électoral oyo. Ndeko ya Congo
boyebake awa tozala ba processus électoral surtout na ba campagne boyebake tokomona ebele ba député bakobala kotambola na ba fanfare na ba balabala pe na ba makelele ekozala partout na cadre ya kosensibiliser batu po ba voter bango ben esengeli surtout toyebake esengeli ko protéger bana po mingi pe babungaka na ba période ya bo surtout na loyenge na yango esili droit de l'homme a interpellé ba candidat na respect ya droit ya bana d'où esengeli ko éviter utilisation ya bana ko manipuler ba mineur pendant période oyo bana basengeli bazala protéger pendant période ya ba campagne kaka ndenge moko na bango abeti simbonda. La CIMOCEL et la nouvelle société civile congolaise ont résolu de mutualiser leurs forces pour être plus fortes davantage dans une mission domestique qui est citoyenne pour contribuer, n'est-ce pas, à la crédibilisation des élections de décembre 2023. Et bon, syndicaliste, pour Azo 0. Nous sommes déjà sur terrain dans les 26 provinces avec des observateurs de long terme qui sont déployés. La CIMOCEL a déployé 20 000 observateurs au cours du dernier cycle, 19 000 exactement. Et donc nous sommes revenus dans le même gap. Nous avons des équipes qui sont sur terrain. Maintenant, il est question vraiment que nous puissions travailler d'arrache-pied pour mobiliser les moyens qu'il faut et motiver les équipes qui sont sur terrain. La cadre Oyo et Segeli Boyebake, CENI, CESAC, la Commission nationale des droits de l'homme, basée qu'on travaille en synergie pour nous proposer cadre et bonne conduite de ma candidat. Bisope mona écolo, te segeli ma parents, en tout cas, tu vas combattre la bande à Taboyoki, ma kelele ma fanfa, et ça gobeta. Boba traba mineur ba bimate parce que ba konfoter bango te ata ba kei esengeli ba oba konfoter nde ba kotana masolo bango po yoso esalema kitoko yango tubetisika kambunda. Un vrai leader surtout mingi bandeko oba otiko postuler boye ba keso ki oyeli bosa caméra ya mbunda ekolo okosala ba émission ya propre tosala pe ba reportage ya kitoko tokozo kitoko donc visibilité kozala makasi bona nanu élément na biso opo comprendre que masolo awa eza différent ba magazine ebele. Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pe o batana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana. Mais bato batana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que bo exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Boye baké 49 inspecteurs ya la police nationale congolaise basé ba formation ya kitoko po la suka lango ba kozala déployer partout la province ya Congo de manière que ba solo ba processus balande lango avec un partenaire idéologie. Awa tozako kenda ba élection le 20 décembre 2023
Mwana Congo bondi belanga ke la police peut a déterminé ya kosala musala kitoko. Boye bake inspecteur général ya la police nationale congolaise commissionnaire divisionnel principal Mwana Mboka Filemon Patience Mushidi Yave akendaki ko visiter Cornef inspecteur ya la police oyo baza la formation na centre de Bosco ya Gombe. Objectif ezalaki ya ko se rassurer que déroulement de formation ezosala kitoko et surtout que ebandaki depuis le 18 septembre 2023 pe esalemaki après processus de sélection de candidature na ndenge moko ya kitoko ezaki vraiment respecté. Ba 49 inspecteurs oyo et sa première promotion, il y a inspection générale, il y a la police nationale congolaise Oyo, bah qu'on a déployé dans ma province Signoso, durant période du Oyo, il y a élection. Il y a une 5e promotion qui est en train de suivre la formation, de suivre le cours. Il est demandé de voir en tant que patron de l'inspection générale de la police de venir voir de quelles conditions ces apprenants, c'est une inspection de devoir. En train de suivre leur cours. J'ai échangé avec eux et je rentre en tant que la police nationale bénéficiaire de bons résultats. Formation Oyo, Boyebake, et Kosuka, Moukola samedi 25 novembre 2023, P, inspecteur, composé serment devant procureur de la République, P, formalité, et ça déjà quitté encore. Nyonso Oyo, et ça organisé, la concours, il y a partenaire Oyo, basé réforme, il y a la police, le corps la Union européenne, na Monisco. Biso pe mona ekolo en tout cas to fuli buka ko support ni misala na bango et tambusa makitoko. Caricature ya lelo le vieux JC Jemba Koko tiri et le ngona igiri na mateta nini bo proposer le biso po to somo mate ya kitoko. Ndeko na ngai boyebake misala ba pasteur mingi ala Congo e koma be ko bota mbuma malamu pe mizusu e bota kambuma ya mabe parce que bakoba pe ko sala ba sentiment na bango suka na yango e sukela ka bango kaka mabe kaka ndenge tokolana na masolo oyo. Tozali na matanga ndeko na biso akufi kaka ndenge ezalaka le pasta abandi mateya. Kaka ndenge le pasta abandi mateya bino moko boyoka e. Ezali misala ya molili ndeko na biso azali kaka nzinga nzambe na biso akopermettre te boyebaki tokozongisa ndeko akosonga na bomoi. Kokamwa le pasta abandi invocation. Tokosukisa satan lelo tika ndeko na biso azonga tika ba ange basala misala kaka ndenge le pasta abandi ba vocation toka kuna keba pembeni ya sekei mobulu ebimi sanduku elingani sekei bouge nebisa bino bandeko tout le monde tout le monde ici zaza ba moni ndenge sekei lingani sanduku ebouge donc ba ebite ba kende wapi mais les petits mikendo depa et pas koko tiri bino mobo kanere nini abeti mbonda. Ventiri bato bakimi cercueil ebouge sekende ko alamuki le vieux tiri etake le vieux sage yoka ebela ngambo na e. Petit zala calme totala soki ekosuka boni nakosa bino te le vieux tiri alobi la petit azala calme totala ndenge ekosukela awa yebaka ke soki ozaka pasteur yebaka misala na yo mpe ekoyebana iso oyo eza à suivre yango tobetisika kambonda à travers caricature oyo nde na boucle complètement journal télévisé na biso ya mokolo lelo onga alade onazali kata présentation mpe nsima ya caméra ezalaki bongo mwanda mboka Wilfried Samba boyebake réalisation montage ya Igrid Mateta main bobo sala te ko s'abonner massivement la chaîne YouTube na biso mona école officielle P boyela biso ba sport ya bino ba activité ndenge na ndenge to kolegisango a porte sa ba chaîne partenaire ebele na bandeko obo postuler boyebake monda école a fourlé ba porte ya kitoko to sala ba bande passante to sala ba page magazine to sala ba activité ya kitoko e ko permettre que visibilité na bino ezala partout na kati ya Congo donc ya boya a ezala ba primo ko promotionnel ya bo keba mingi ba reporter oyo ko filmer yo a promettre que la TV zo rendre l'équipe na ba TV à WhatsApp. La TV normale est l'équipe en côté. Mais ce qu'on est awa, on va jamais déçu. Donc la prochainement avec confiance, avec impact d'idéologie, ce qu'on est sous Azongiti.